l'apparence de certaines personnes. Déjà, pour commencer, je dirais, je n'étais plus avec monsieur. Monsieur et moi, c'était déjà fini, terminé. Et monsieur voulait son fils. Vu qu'il n'y a pas encore de jugement en ce qui concerne le petit, et puis moi j'ai décidé de ne plus lui donner son fils. Et monsieur, il a atterri chez moi sans me prévenir. Et voilà, il voulait partir avec l'enfant. Je me suis juste interposée. Et en voilà les conséquences. Rien que comme ça. Franchement, je dirais aujourd'hui, certaines personnes qui viennent sur des réseaux sociaux pour sensibiliser quoi que ce soit, mais fermez vos gueules. Vous ne savez rien, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Il y a des mecs violents. La maltraitance ne peut pas tout simplement être physique. Il y a la maltraitance verbale. Et moi, ça a commencé d'abord par une maltraitance verbale. Le papa de mes enfants, il a commencé à critiquer mon corps, à m'insulter de mon corps. L'enfant qui veut me tuer aujourd'hui, cet enfant qu'il appelle papa, c'est moi qui lui a donné vie. Mais il a commencé à m'insulter, moi, mon corps. J'en ai vraiment supporté. Et à un certain moment, j'ai dit stop. Je n'en peux plus. Parce que le mec, il voulait me rendre dingue. Dingue. J'ai dit dingue. Et j'ai décidé d'arrêter la relation. Parce que au départ, c'était une maltraitance verbale et morale. Verbale et morale. Et là, j'en avais de trop. Et en mis de ça, l'infidélité. Là, j'en avais encore de trop. J'ai décidé tout simplement de partir. Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya RO Bokolanda biso na banda kuna bino. Vraiment merci na abonné na biso, merci na batu bozo aimer, bozo partager, bozo chela biso ba commentaire. Vraiment nzamba pambola bino azong salisusu ebele o ezangi na banda kuna bino. Vraiment lelo toye na mwa news moko vraiment ya mawa. Ya ndeko na biso ya mwasi kande bozo mona tokochela bino mwa video vraiment bola na ndeko na biso ya mwasi ndenge azo expliquer ndenge nini makambo yango elekaki vraiment. Komona ndeko na biso ya mwasi bandeko eza pasi vraiment tozoyeba te mabala ya poto tozokende wapi tozowuta wapi pe donc ezokoma boye ndenge nini bandeko na nga tolinganaka bandeko mpona kosungana tolinganaka bandeko tobalanaka mpona kozala bien bandeko na nga o ede moninga mpa ede yo mais tozocomprendre te bamama na biso na mabala bazalaka donc bamama na biso babala bana mikie bapapa na biso babala na baage moko ya mikie me bamakambo ya boye totikala komona te ezalaka kutu bamama omona ke mama na papa babundi me bokotikala koyeba te ke babundaki bokotikala komona te ke babundaki baswanaki me bomonaka nyonso tu ezala malamu me tozoyeba te génération na biso oyo tozokende wapi tokomi wapi tozokende wapi mpe tokosuka ndenge nini bandeko na nga eza pasi komona mibali bakomi koboma basi bazoboma mibali tokomi kosala na mabe tozoyeba te bolingo yango oyo o bible eyebisa biso ke mwasi donc mobali alinga mwasi na ye mobali alinga mwasi na ye mwasi azala soumise me tozoyeba te makambo yango donc tochange yango na ndenge nini bandeko na nga botala ndeko mobali makambo asali ndeko na biso ya mwasi bandeko na nga vraiment ti na niveau oyo biso mpe basi bandeko tozalaka ta ke soki bolingani eke bokabwani esimbi te bokabwani bandeko na nga bokabwanaka na ndenge ya bien tokabwanaka na ndenge ya bien bandeko na nga surtout bacouple oyo bozaki boboti deja boza na bana fo kokabwanaka na ndenge ya bien bandeko ezalaka boye te olingani na mwasi bokabwani mwasi koto mobali koto mwasi akomi kofinga mobali na internet mobali akomi kofinga mwasi na internet buzobe ekomi koleka na internet donc oya poste oya répondre oya sali boye oyo asali boye vraiment eza pasi bandeko na nga eza pasi ndeko na biso ya mwasi azalaki na mobali na ye yo osalake ndenge ndeko na biso ya mwasi alobi mobali abandaki kotriche mobali akomi kofinga nzoto na ye donc abandaki korespecte isu te eyaki osalake bayaki kokabwana donc mobali akomi kotriche quoi
bayaki kokabwana bayo kabwana ndeko na biso mwasi tellement botaki na mobali na ye bazaki na mwana osalaka ndeko mwasi apimelaki mobali mwana ke akotikala su komona mwana te siko mobali asepelaki te donc ndenge mwasi apimelaki eke okotikala su komona mwasi nani mwana na yo te mobali asepelaki te ndenge asali ye bamakambo nyonso nde tozomona abeti ye avimbisi ye balisu donc asali makambo oyo tomoni kaka bandeko na nga eza pasi bandeko tozoteya nini tozoyebisa bana na biso nini bana na biso bazoyekola nini na oyo biso baparent tozosala okabwani na mobali na yo soit disant soki esimbaki te soki ndenge nini bandeko bokabwana na ndenge bien biso pe basi ya poto toyebaka bandeko na nga papa soko oboti na mwana olinga te donc wana kozalaka papa na ye ata ozwi mobali mosusu ata ochange mibali ndenge nini yebaka kaka mibali oyo kochange wana baza bapapa na ye mpe papa oyo aboti akotikala kaka papa na ye azala mabe ndenge nini azala soki nani azala soki ndumba soki ndenge nini akotikala ka papa na ye bandeko na nga biso basi ya poto totikaka makambo oyo okabwani na mobali okotikala soki omona bana te okabwani na mobali okosala lisusu boye te tokomi kokende kofundaka mibali na bandenge ebele eza vraiment malamu te bandeko na nga bino mpe bapapa bozala bapapa moko bairresponsable te okabwani na mwasi yeba konini mwana na yo zwa mwana na yo en charge bana kokipe mwana na yo toyebi te bandeko na nga donc histoire yango eza kaka toyebi te soki toloba ndenge nini mpo mwasi alobi ke mpo apimelaki mobali mwana akomona ye lisu te yango mobali asali boye me toyebi te eske mobali wana abandaki kokipe mwana eske mobali wana abandaki kosombela mwana bilamba abandaki kolesa mwana abandaki kopesa mama mbongo ya mwana mpo mibali ebele na poto soki bakabwani na mwasi bandeko na nga ekomi lokola ke asundeli mwasi yo zwana apesi lokola mwasi kado yo zwana yo yango zwa mwana donc natikeli yo mwana nazala kado yango moni ke basi ebele mpe tozokondane bango eza bafoti na bango te bandeko na nga donc oboti na mobali asundoli yo atiki yo na mwana akopesi yo eloko te akopesi yo mbongo te biso moko toyebi bana ndenge bazalaka chere na poto bana baza chere koleka eloko mosusu bandeko na nga kechi ya mwana okende kotala kechi ya mosusu kechi ya mwana eza kutu chere koleka na ya mikolo elamba ya bana bilamba eza chere nyonso eza chere bandeko na nga kolia chere makambo nyonso chere me bolingaka kotika nyonso wana mpa bamama osundoli donc oboti na mwasi bokabwani na mwasi me okabwani na mwana na yo te oza na droit ya kozwa mwana na yo en charge oza na droit ya kolatisa mwana na yo oza na droit ya kolesa mwana na yo oza na droit ya kopesa mwana na yo mbongo mpo mama wana abotaki ye moko te abotaki ye na yo bobotaki bino mibale mais pourquoi bino bozalaka soki okabwani na motu donc otikeli mwana na kado yo ozwa na oye yango ya mosusu yango epusaki mama oyo ke donc oza lisusu na droit ya komona mwana te toyebi te bandeko na nga toza kote ya mama te toza pe kote ya papa te mais tozolobaka barealité oyo ezoleka na poto tozoyeba te eloko nini ezoleka na poto bandeko na nga bato bakomi komisala na boye pourquoi mibali bakomi kobeta basi mibali bakomi koboma basi bakomi kofinga koleka ntina bainternet akobanda omona mwana mobali aleki na internet azofinga mwasi okanisake o mwasi mutu aofinga nzoka te mobali mutu afandeli mwasi azofinga na internet mwana mwasi aleki na internet abandi kopalola mobali na ye abosani ke mobali yango bafandaki na ye bapasaki babone moment abosani ke mobali yango ya mosusu aza papa abana na ye eloko nini ezoleka na mokili bandeko na nga mpo na nini bolingi kokabwana na ndenge ya kimia te soki bolingani bomoni ke bokokabwana na bino bokabwana na ndenge ya kimia bandeko lobo oyebi mutu akoede yo te lobo oyebi mutu akosunga yo te mutu akozala peme na yo mosusu okokoma malade okozala soki ndenge nini kokangama kote moko boza na prison mutu akoede yo aza te mosusu mutu akoya koede yo ka ye wana bandeko tolukaka kosala na mabe te esimbi te me bokabwanaka na bandenge malamu bandeko na nga ekomaka na baniveau oyo te na baniveau te donc na mwana azomona papa asali mama boye bozoteya bana nini éducation nini tozopesa bana yango moni bana ebele na poto bazokoma bakuluna bana ebele na poto bakomi kobomana bana ebele na poto mitu ezosala esu malamu te mpona nini bazomona deja donc mwana deja azokola na age moke azomona deja comportement ya mama na papa ndenge bozaleli me mwana ana na mutu na ye akola ndenge nini
mwana na oza ndenge nini yo na mama boswanaka na donc papa na mama boswanaka na misu ya bana bofingana komona mwasi azofinga mobali na misu ya bana mobali azofinga mwasi na misu ya bana siko bana wana lobi bango mpe baobala bakomema nini epa basi na bango bakomema nini epa mibali na bango bakomema nini epa bana oyo bango baobota bandeko na nga toluka ochange tomeka tochange bandeko na nga L'éducation ya bana biso comme obeba likolo na biso moko ba parents tozobota me tozoyeba ndenge ya kobokola bana na biso te tozobota me tozoyeba ndenge nini ya koedike bana na biso te eza pasi eza mawa komona makambo ya boye bandeko na nga makambo ya soni bacouple ya soni nyonso ekomi na internet oswani na mobali na tongo na poko poste na internet ozongani na mobali na poko na moyo poste na internet eloko nini ezoleka na internet bandeko na nga internet basala yango mpona makambo ya buzoba te internet basala yango mpona nini ya communication bandeko na nga mosusu okutana na mobali okutana na mutu moko banda kala bomonanaka su te okutana na camarade moko banda kala famille moko bobungana na ye banda kala bomonana lisu te me boyo omonana na internet boyo omonana na Facebook boyo omonana na WhatsApp na Instagram na TikTok me ekomi sikoyo internet ekomi makambo ya soni oyo bato bakomi koya kotanda bavi na bango na internet bato bakomi koya kofingana na internet bato bakomi koya kosala na mabe na internet kobomana na internet nyonso na internet éducation nini tozopesa bana na biso lobi bana na biso so bakomi boye mwana na nga baloki ye nani mama kulutu papa kulutu tata mwasi mutasali nzoka te base ezowuta pa na biso moko ba parents biso génération lelo tozobala me tozoyeba importance ya mariage te tolingi kobota me tozoyeba ndenge kobokola bana te tozoyeba ndenge koedike bana na biso te makambo ya boye vraiment bana na biso bamona yango bandeko na nga tozoteya bango nini basi ya poto mibali ya poto tomeka kochange bandeko so nalobi basi ya poto mibali ya poto pourquoi bamama na biso bakoli na Afrique totikala komona makambo ya boye te na Congo totikala komona makambo ya boye te mpe bamama na biso etikala jamais kosalama me ezosalama a na poto ezosalama a na poto kofingana kotongana na internet mwasi azotonga mobali na ye okanisa soki eloko nini mobali azotonga mwasi na ye mosusu ozokanisaka mutu mosusu nzoka te soki olandeli mutu azotonga wana mwasi na ye ya ndako obia mobali na ye ya ndako eza pasi o demo nini akoti na mitema ya bato o makambo nini ekoti na mitema ya bato bandeko na nga bapapa botika na bamakambo ya kosalaka basi boye ata mabe yango eza ndenge nini bandeko na nga basololaka ata mabe eza ndenge nini basololaka kosala moninga boye oyo eza solution te ndenge ovimbisi ye bamisu boye okomisi ye banoire soki biloko nini yokanisi ke ndenge osali ye boye nde ozwi solution non toza na poto akoki mpe kofunda yo mpe oke mpe prison mwana yango mpe kotikala komona ye mpe te eza pasi bandeko na nga eza pasi nini ezokota na mitema ya bato bakomi nini donc bato bakomi osala boye pourquoi mokili ekomi na suka bandeko na nga to change makambo boye eza malamu te makambo boye eza malamu te bandeko surtout biso bamama tokomi deja bamama oza na mwana na yo mwana no amonaka makambo boye oboti mwana na yo pourquoi pa okotika papa na ye ata bokabwani yo moto okabwani na tata na ye me okokabola mwana na yo na tata na ye te suka mwana na ozalaka na besoin tata na ye suka mwana na akolinga kaka yeba tata na ye eza nani suka mwana na akoluka kaka ata kutu papa ngo aza soki ndenge nini akotuna yo kaka mama ye papa na nga aza nani na yeba azalaka wapi akotuna question wana eyaka yango totika makambo oyo okabwani na mutu okotikala komona mwana te okabwani na mutu okotikala kosala boye te okabwani na mutu donc ekomi makambo ebele eza pasi vraiment makambo boye soni vraiment komona bamama bazokomitya na place na bango te bapapa mpe bazokomitya na place na bango te bapapa bakoma kolata bajipe bakoma kolata bajipe na place balata bapantalon eza pasi bandeko na nga vraiment eza pasi totika makambo oyo
totika makambo bandeko na nga eza na solution moko te. Soki likambo eza bafandaka basololaka bandeko na nga, soki ekomi makambo ya nzoto boye ya kobeba ya kobeta ya kobomana boye eza malamu te bandeko, koki koboma ndeko na yo. Aza ndeko na yo ya mwasi, ata aza mwasi oyo ofandaki na emek, aza ndeko no ya mwasi. Po soki oza na ndeko ya mwasi jamai kolinga mobali asala ye boye, mais pourquoi yo koyoka esala mwana bato boye? Eza pasi en plus mutu ya memeli yo mwana, mutu ya memeli yo mwana 9 mois pe aboti mwana ngo, ata kutu mabe yango eleki ndenge nini boye te bandeko nanga. Vraiment merci na babone na biso, merci vraiment on ezaki moi conseil ya mukie oyo ewuti pa ya mama na biso Joyce. Vraiment mama na biso la joie, nzamba pambola bino soki vraiment na lobi mabe bandeko bolimbisa me esali vraiment pasi komona makambo boye ezo continuer kaka kosalama na internet. Tomoni bato bakufi ebele, bato bazokufa ebele, mibali bazokufa, basi bazokufa ka na makambo ba mabalo oyo, na makambo ba relation oyo, vraiment bato ebele bazokufa. Moma yango soki likambo ezali foko lobaka, futo telema tolobaka bandeko na ngai, tozo loba te yango bozomona ke makambo boye ezosala maka na communauté bandeko na ngai. Makambo boye ezosala meza malamu te. Éducation nini tozopesa bana biso, tozoteya bango nini bandeko, eza pasi. Vraiment merci na bino nyonso surtout bato oyo bo s'abonner déjà. Soki pe ezambala no ya liboso ya kokota na kati ya chaîne ya Kelly Joyce, vraiment na osenga yo o s'abonner, o partager, o aimer, chila biso commentaire. Vraiment nzamba kopambola yo akozongisela bino ya ebele o ezangi vraiment la banda kuna bino ko bosa na te bo partager vraiment na ba réseaux sociaux na bino nyonso surtout nzamba ozanga kopambola bino te. Tomona na mbala ya sima. Bye bye.